Mbote na bino nyonso tu donc euti epai na ngai ndeko na bino Mfumutsaku. Euti pa ndeko na ngai ndeko na bino Mfumutsaku. Na ebiki mikolo ebele tomonani te, mikolo ebele na sala ba video te ba sujet lekaki ebele na monanaki te parce que nazaki na mwa makambo mo ebele akosala boyebika poto ka ndenge ezalaka mais ngai yo nazongi naza toujours na bino. Même na sala ba video te mais nazaki toujours kotala naki na tante mais nzamba bateli toza toujours bien. Mbote na bino alors on a besoin mulai te na c'est le sujet oyo lumière apesaki que soki olingo balisa mwana oto côté moi to côté mobali okuti ke dans parent ya mwana na moko azalaki na ko bandeli ex na yo soki ko balisa ite na oyo ya ko record ko graver mutu tambo zo solo la yo yebite zo solo na mutu atande ko ta camarade mutu wana azo record yo sur malambo na bandana pa ya nena bandana pa ya recording omoni soko zana mutu zana ndeko o zana ye bozo solo la azo record yo da azate na intention mabe aza traître mutu wana azana droit na société te mutu wana azana droit te kuto pesa ta space ya vie azana droit kuto lobisa ite po biso to ebita mboka na biso un traître babo magaye donc mutu aza traître il faut que bomaye donc nga déjà mutu tango komi ke ozo solo na yo tanki camarade tanki ndeko tanki soki nani alors okoki ko record muninga te donc tango zo sala on intention nini dans ce salon pour on nuire muninga zo pona o pibilango pa ya nani po peso pa ya nani uzomona ndile wedi na makamabeza de na ba intention moko mabe donc aza mutu moko oyo koki kutu ko pesa ye kutu atani de soka za camarade na yo kwa kisayi soka za ndeko tie moi distance benda penda singa fondé ba pakata na kate mais benda ngo pende comme après au kata pone zonga so normal uzama mke matata mais benda ni kaka benda yango parce que aza mutu to ko kozala na epo mutu na suba sengi atilo poison otela yo suba sengi ba pese mbila boma parce que alingi yote mutu ko mwana point ki zo sola est-ce que awana mokili nani ngabeta masola mutu te soki to beta masola batute donc beta masola mutu donc ba vivre na mokili te biso tout to beta masola poteza na ndenga bien eza ndenga mamalango alors tant yo mutu zo beta masola mutu yo komi ko ya kotia ba désordre komi ko ya ko recorder pona au publier pourquoi intention nini soko moni ke yo beta masola batute mutu tombula mosapi ke yo ngana beta masola batute azokosa donc il va vivre na mokili te alors to kabeli yo mai na tindi yo na mai kindo sala mokili na mai ko na pa yo moko ko parce que biso to beta masola batu alors yo mutu zo bezo so normal ya zo bati zo recorder pourquoi ils ont be makasi donc mutu wana to benga bango ba traître ba spion donc so ba kangi yo spion na mboka batu ko boma yo ngapena so na zio na nzela nanga mutandengo na onde balbaka kyote limbisa boy donc na boma nanga to parce que na zana monopole ba mutu te mais ozadi je monguna po biso zaki na armée boy penza ko kangi ba espion penza ke to bare yo penza na minute kaka po yum to zero te kamboka yuzo solo na muninga munyo so na ndenga bien yozo grave makambo o yazo loba po kendo sana nini po kende pesa pa nani po kendo publier pourquoi besoin nini da makambo to ko mona ngai ko sala na basi na kata ndako bazo so na mobile azo grave bazo so na mwasi na azo grave pourquoi est-ce que bafonda ngai yaki pona ba makambo wana ba makambo musuba sala ngo te le photo za kanino dona kina bino musika te mutandengo na lumière donc faut bomaye ko bomeza ba marque belé donc te na bouton ya ko kanga bote bouton ya te ayo kana asuti ngaso sa ngandengo so na compagnie ko zo recordinga ozo meza bouton ya te kanga pona libela alors to lega côté ya so ngobali sa mwana kutani na mutu moko boye mutangaza ex na yitala biso na Kikongo tulobaka boye tata Kento ikento kwani bolanda makela mwana te mwana za nanda kwa donc tata Kento ikento kwani donc ngobaki mwana ya tata mwasi akosa mwasi na parce que bozana lia makila sozute parce que tata mwasi na yo
abali mutu mususu bana na bakomi makila tata wana donc tata kento kwanda mwana tata masoko bala soko mutu azaki ne mutu azaki na yo azaki no ex ne aboti mwana ne na mutu moko boye alors so bana balingai na bango so bala na tepo nani ba jif babana na ba cousin côté ya papa te me côté ya mama ba indien babana na ba pakistani babana na mwana ndengo donc mwana ya no kwa kubala mwana ya tata mwasi donc ils ont autre problème té bon so kutu wo kuta sakine ex maka muso foto longo na ba evoke bana to longo dia ngeza na tina moko to so bana ba lingani bazoka na bango bien pourquoi pas pour na nindi ko tika pesa bango chance donc ba bana na bango ke oh azaka ex ko so sali bana na bilote vous comprendre donc ngapa na ngada okana okenanga ngwa so ba lingana bango respect zali bazana love na bango ba bisa bango buzana bido bande côté yepe zaka na loko mokele kaki nango bala na bango ça na problème te ngapa na ngana autoriser na ngango donc zande kona na basije muso utai koleka oyo neti ya Galaxy 66 na pesa kama bref maka mkene yali na rata jango me lumière tango zo pesa verset moko biblique mais quand vous ba version belia ba bible pour mona na version sa bible luma kampo mususu version sa bible luma kampo mususu na ba version ngana tanga ki version lingala lobaki ndenge lobaki tesuki mutu wazo la kusoma kama nzambe pesa nda mbo mengo na tenga na version ya portugais elobi bongo te elobi ke suki mudaye pope ko landa verset ya bible verset moko ka tamso ezaka inafite ezaka ko kate fo landa verset bandana likolo tamso pour comprendre l'histoire on ngana comprendre ke suki mudaye ko la kusoma makamba nzambe yo pe pesa ye ndambu ya énergie na yo donc otika ka ndenge ndifo ko mi pesa pe ndambu énergie na yo ozoma oyo ya ngana suki wana oyo ya ko mwasi ya libala mutu soka ko yoza bakamarani en fait wana ba tumi ba pesa dia réponse ba koza bakamarani soki baza ba marié te so ba komba marié comme compliqué alors ba bloko mususu tango za ba marié ça ba tango za ba marié e usimbate alors na suika wana mboti la bino nyeso tu fumutsa ngai yo nazana ngai ciao.